que oyo ezali kosa la différence makasi na ba kolo eloko na ba oyo ba lokoti yango na nzela ko lokota ya mokolo ya lelo euti epa ya nani to découvrir ngo ensemble tolana eloko ezala mote bulu yekende kindoki kati na nkolo mbote la bino so balandi ya Kin l'artiste magazine bino ya mikolo Kin l'artiste na rubrique nango bulu yeke plus voilà motuna nanga lelo eza ba biton ya Madagascar babenga bango banani j'attends vos réponses check ba biton ya Madagascar babenga bango banani bon na évité Tonito ba biton ya Madagascar babenga bango banani Madagares. Olobi? Madagares. Bato bafanda na Madagascar babenga bango banani Ba Maskeda. Tonito ba biton ya Madagascar babenga bango banani Ba Madagascar. Tonito ba biton ya Madagascar babenga bango banani Madagascar. Olobi? Madagascar. Tonito ba biton ya Madagascar babenga bango banani So bien so mécanique na ye. So nga mwana. Tonito ba biton ya Madagascar babenga bango banani Habitant Madagascar. Bagage. 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 Boulouye que Bliss ne tombera jamais, ça c'est l'original, parole du maître. Ça parle plus trop. Quand on connaît, on connaît. Et quand on ne connaît pas, on apprend. Parole du jeune maître. Boseki makasi na banda pona bino bisope na magazine Kin l'artiste to seki na bino elongo tellement bulu yeke oyo elekana kitoko makasi bobenga ki mingi po tozongisela bino na yango tozongisela bino mokolo ya lelo yo ozalaki te yeba simba pe kanga soki pe boyebaka te babitan ya Madagascar babengaka bango nde ba malgache merci pour bo comprendre que babitan ya Madagascar babengaka bango ba malgache to komi na suka ya journal biso ya mokolo ya lelo kasi tozali na ba page rose oyo joyeux anniversaire epa ya Yolande Barou ye abotama mokolo ya lelo ndeko Yolande Barou tika nzambe azana na yo na bougie oyo utu lisusu ko bakisa kati na bomoi na yo joyeux anniversaire lisusu epa ya Joseline Mwika ye abotama mokolo ya lelo molongani ya grand frère propre Kalo babi lelo champagne 4 kwanga nantaba moko ekotumbama ekoyinda mabe joyeux anniversaire lisusu epa ya Alice Yanzo ye abotama mokolo ya lelo ndeko Alice Yanzo tika nzambe azala na yo na sima ya kamera soki bomonaki nga na bendaki bote boye Pierrot Ebende l'international yende mutu afilmaki biso édition ekomamaki kitoko na mayele pe bwanya epa ya Jeune Tumba jeune oyo azali kosala musala na ye na mayele makasi na montage kuna tobosani te héritier mvula elongo na inosa matengo ya ino bango ne mutu basimbaki ba machine nyonso po bolula ngai na bandaku na bino toloba lisusu nini elongi ya sika mayele ya sika honorable Jerry Biangani kitambo elongi ya sika mayele ya sika honorable Jerry Biangani tobosani te honorable Charlie Mboshana kumumboyo balobi bandal t'appartient bandal mobima balobi bakuvute yo honorable Charlie Mboshana tout travail mérite bien son salaire n'importe quoi yo nampiako otu na ngulu ape ngulu alobanga na ete odundango magazine Kin l'artiste balanda kaka ti na ti ngana bino tokutani na mikolo ezali koya po esala eloko te